Eh bien, merci Mbote Bandeko Balandi à Vérité Universelle TV, Balobi chaîne et Zamoro chaîne YouTube. Toujours dans le cadre et actualité. Merci beaucoup na boss Nabiso Maître John 12e dame Nagata Switzerland. Bonne guérison à maman Micha donc Kalaming Tozo Komano bien mère. Merci beaucoup. Toujours dans le cadre émission fait vers avec Grâce Ikoma évaluation pour tout l'amugina tongo ba démissionner pe ba tchemba la moko. Et le roi Bezate, donc le premier ministre a démissionné qui Chibala, Malamoko balancé Moussou Mona, Ilunga, Ikolamba, donc avec DG, il y a NCC, il y a un premier ministre dans Minito. Il y a un micro balader toujours dans le cadre émission fait vert pour y avoir la mondialité, y to bimagi, to solo l'impe na population, ba me gape qu'on comprend dans vie na bango, nenge bacheli bango premier ministre Sika, na kombo ya monsieur Ilunga, Ikolamba, donc y a monaki, musika mingi te to ko bongo, ndeko na biso, ya motard quoi, apese la muke, en vie na par rapport nenge bacheli biso premier ministre Sika, derrière la caméra ne se binoga dire merci, a rezoabili le nenge sengeli, mbote papa. Mbote ndeko. Kombo nan? Lionel Messi. Lionel Messi. Oui. Lionel Messi n'a pas en plein boulot, mais n'a pas moi temps et ça n'a pas merci pour la disponibilité mais à par rapport à ce sujet n'a biso mon amboka to lamki na tongo to moni ge premier ministre Liboso a démissionné ba cheli biso mon premier ministre Moussous na kombo ya monsieur Ilunga Ikolamba waza ki DG na NCC yo malobane ko zala nini à propos ya ba conduite à propos ya population ba Hollande na minute. Pour ça, Nabiso Ezali, au Batiwana, à Sam Salagitoko, à respecter le peuple congolais, Batouana, Oya Lingi, et Zala réel. Au peuple congolais souffrir. Marambé Belé, Banzela, tout ça, Koulia, Marambé Belé, norme logique, à bon, c'est le Mboka, Nandenge est bien. Le bataille l'intérêt de la population, le premier ministre Liboso Zala qui n'a habité à Salagi Moussala Malam ou Tonne Chibala. Pour nangai musala malamu ezalaki mate onda koti sikonde asa musala malamu pour ça musala malamu biso bika peuple congolais to ndima yeka mais outi na ngambu ya FCC auto ebi na parti politique ya majorité ya Liboso ya Kabila mais ba tcheli susu et pas ya président Fati na ebité soki ozana esengo vraiment ndenge tozu mutasika mais outi ka na ngambu FCC na ebité to ko penser ni par là. Ngana ko penser ya mabete mais pour venir bache wana ne musala za la bien à travailler de bien pour ba ko tchape wana bache pe kuna to mo le contre mais ne bache wana à travailler de bien peuple et c'est plein pour ça travailler ma peuple baluka ni ka peuple na nutsa zo luka makambe fonctionner bien ko lia makambe tout ça ba misale fongwa ma société pour ba biso ba bulo to salo lobi to tangeli ba bulo mususu to na pour ça tout ça makambe o to tangeli ba misale ko ta na nenga bien. Ok, merci beaucoup mon amboka na banto sisi na. Merci Ndekonangai. Ok, merci beaucoup Daniel Dieu merci toujours na cadre ko luka reportage micro balader to ko tambu sa micro to sa bande ko mususu check. Eh bien merci donc toujours tambola toujours balobi superviseur Papil au Congo. Moussale do sala marara toujours avec soda de la presse Grâce Ikoma na moni bandeko bazawa Dieu merci tout toi moi envie na bango père propre premier ministre monsieur Bacheli biso siko et pas président Fati to tout na pe bandeko to ba soki ba koloba nini par là merci beaucoup. Na ngunzami mako mbote papa mbote mboni kombo nani papa kombo nanga Mardoché Wanzambe. Mais Mardoché Wanzambi, merci beaucoup de petit biso temps et à la micro na biso ya Vérité Universelle TV où ils étaient à la monde entier il y a boss na biso maître John 12e dame depuis Switzerland mais à propos de tout le monde tongo lelo to moni moi na mai Bruno Chibala démissionné rapidement le président Fati abimisi mbamo ya mususu monsieur Ilunga na bité soki sengo na bino ba congolais et ko zala nini à propos ya premier ministre na biso sortant. Pour le premier ministre Nabiso sortant, nazo sepela na makasi eloko président asali président asali eloko e sepeli singai. Natali premier ministre abimisi Papa Ilunga ndengo bimi zala kaka tout droit landa kaka maloba ya président Fachi ndenga zo biso landa kaka mulongo wana ndengo koti place wana tolingi ba dollar ekita social vieza la social batubalia vie ebonga oyoki Papa Ilunga bisiko zawana nzamba pamulo mais mon amai na ebité mon amboka à propos au s'inquiéter tate auti na ngambo FCC mbala moko président Fatiatie te loko le président yemoko aponi Papa Ilunga ayebi parce que ndenga zawana batindile ata soki 4 personnes soki 3 personnes président atali a vérifier na batu nyonso wana amoni que
na bato oyo muntu akotia premier ministre kaka papa Ilunga wana namoni ke papa oyo asi asali musala hein. Maintenant sikoyo azana souci ya bana mboka parce que bisika o batie wana akozana souci ya kozwa bambongo kosala ba dépenses inutiles te ye akozalaka na motema ya président na biso Faci wana. Mais liloba moko kozala te à propos ya mwana mai o a démissionné Tshibala asalaki musala malamu to asalaki musala ndenge te omoni mwana mai Tshibala bisika azawana hein ye afanda na ye ndenga vandi wana afanda kaka abanda kolanda ekole yangwana amona ke musala basala kabongo yo oza premier ministre ata eloko moko ya kosala te dollar ezo matakaka mais ndenge ovandi wana vanda kaka okomona ndenge papa Ilunga azo corriger yo et puis nazo profiter koyebisa ba gouverneur bino ba gouverneur bo sala musala malamu bapesi bino 3 mois na 3 mois wana pour s'en sortir soko salikaka bien bakolongolo te okozalaka place na yo wana mais soki yo pe obandi koyiba wana bakolongolo président apesi bino ka ba 3 mois boyebele eloko wana mais nazotala na Kinshasa namonaki gouverneur na biso nani gouverneur na biso Gentini Ngubila tango abimaki namonika na nzela ba soda bandi kolongola bantu na nzela mais na ye koyoka kaka président nani gouverneur Ngubila atalike ba soda oyo bazolekela ngambo mais bapesi biso 3 mois ndenge nini bato bakoya kokota na nzela boye baya komisa ngai nani nasali ata 3 mois te ye moko abendi bango matoi nayoki azolanda mibeko ya président nasepeli na eloko asali wana merci gouverneur Ngubila bisika oza na peso merci. Ok, merci beaucoup na moni ndeko musu pa na maloba koloba orobakisa nini na propos ya premier ministre na biso obabimisi na tongo ya lelo. Bon, eloko nga na ko bakisa place wana tout d'abord nazo pesa merci mingi na président na biso Faci. Voilà. Pour na eloko asali parce que biso nyonso ba congolais to banda ko zela eloko wana babimisi le biso premier ministre. Mais ndenga bimisi premier ministre vraiment to sepeli makasi. Ata bimi na ngambo FCC déranger na bino binote. Non, ata bimi na ngambo FCC et ko déranger bisote. Le problème c'est quoi président na biso alingi ko travailler na mutu oyo azana yé même moral. C'est-à-dire ceux qui abi andimi ko bimisa premier ministre wana c'est-à-dire à Monique premier ministre ona yé bazame moral. Yango ndi andimi ko bimisa yé premier ministre. Mais eloko moko toko senga na premier ministre monsieur Ilunga place aux Ali eloko toko sengo en tant que peuple congolais toko sengo qui était talambo kandenge komi tala banzala tala baswe médicaux tala ba classe ya bana toza ebele ba jeune ndenge toza boye to tangi mais misala ko sala ezate tellement ngande na za boye na za gradué na sali marketing mais musala ezate mais eloko to banda ko sela yango wan tellement que obimi na initiative ya Faci le peuple d'abord biso peuple tozo zelo na maboko nyonso ko fongwama osalela biso ba biloko bien biso pe to ko sepela. Mais à propos ya premier ministre to longwa salaki musala mabe to salaki musala malamu. Pardon? Premier ministre Tshibala auto peut la lettre de démission. On a problème il y a premier ministre sortant monsieur Tshibala vraiment biso to moni que non il fallait asalendenga salaki wana akende ko vanda na ye parce que musala to monaka musala tango muto asala kana makambo muto asala ka musala esalaka na maloba te banoma ki premier ministre asali le côté nzela yango ya gambela yango ayaki kuna atelemi wana apesi ba programme ti lelo gambeleza na mai kuna tomoni le côté nzala dollar ezo mata tomoni loko Tshibala salite et loko biso to banda ko luka premier ministre ya sika papa Ilunga ndenge ovandi place ovandi wana biso en tant que peuple congolais biso to lingi makambo nyonso evanda dollar ekita social biloko nyonso ekita même moral na ba gouverneur parce que ndengo za wana za premier ministre mais lisu likolo lisu pona ba gouverneur wana nde vraiment makambo nyonso za nango tokolo ba yango wana en tout cas merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Ok, donc il y a bien interview za Moulai, ndeko penga bakisa plutôt luka pe bandeko so basi ba pesa pe envie na bango pour to zuka papa Boni kombo nan. Kombo nanga Titi. Titi, etake mwana mboka congolais ya vrai ya solo. To la mugina tongo to moni lettre d'émission et puis midi goûte l'équité mbala moko mususu babimisi sentiment nos amis. Bon, eza nango normal eza normal au moins ni mboka ndenge tozali sima ya
mokonzi ya mboka ntango azwi bokonzi apesa biso 100 jours sima 100 jours 100 jours esilaki babakisaki mwa ndambo oui eza problème te mpo bachantier mosusu esilaki te eza normal mais tobanda kozela mitema nyonso kobeta kaka premier ministre abima mpo station ya mboka ndenge tozovandela tozomonela yango eza mpasi mpo na biso tozovivre kua yango tobanda kozela premier ministre abima lokola abimi mpe age wana mpe mokolo mayele ebele mpo age wana 72 ans mayele ebele amona mpe ebele na mokili mpo na ngai namoni ke mboka na biso ekokende liboso ekokende liboso ebongo so asali le contraire mona mboka yo moko kaka moto koleka na micro ya vérité universelle mpona kolobela ye to ndenge nini bo akosala le contraire ndenge nini soluka na biso eyebani le peuple d'abord ndenge aza wana eza mpona peuple azosala mpona peuple mpo mokonzi ya mboka mpe aza mpona peuple il faut asala bongo gouvernement bien abimisa biso baministre ya bien oyo ya mayele oyo ya lokoso te gouvernement ngo eza baministre ya bien bilongi mpe ya sika mpona ye mpe abimi mpe moto ya sika mpo oyo nyonso banda oyo soki yave soki banani na bango nyonso na mai omoni sika kwa gouvernement mpe ya sika makambo mpe ezala ya sika kwa ocomprendre ezala ya sika dollar ekita tala bandako ekita pe tokoma ofuta bandako ndako papa 300 000 ofuta ndako mais tala kaka ekita to vivre bien kozala bien pona biso azala na souci ya peuple congolais azala na souci ba congolais azala na souci ya mboka na ye donc ndeko na sandi ke to sisi na yo OK to celui merci mais pona Chibala ndenga bimi bon bachake place wana ayebi le kwa yako sala te mutachaki achaki ka pona chato achaki maposala musala achaki na ndenge na bango bazaki na mayuya wana mani gouvernement wana ya mayuya c'est quoi c'est quoi gouvernement ezaki ya mayuya achaki kaka bongo po azaki locataire lelo akomi boya mais akenda kovanda ilunga pasaka na FCC mabe kozala te papa FCC batu nyonso baza na FCC bazaba na mboka bato nyonso baza na FCC baza idéologie ya bato ya kalawana te omwani neti président ya assemblée provinciale aza moto FCC omwani musala azosala fimbu penza kuna na assemblée provinciale kode mpoi musali yayo yango wana umela papa eza pe papa ilunga aza papa aza jeune te aza papa aza na idéologie wana te aza na idéologie ya peuple d'abord les peuples d'abord quoi donc les peuples d'abord Dieu merci tout senti que les peuples liboso les peuples d'abord quoi idéologie wana akenda nango aya on a parlé du peuple ba investir ye ta ke bana mboka bo valider to valider ko mais akeba ke soka sali mabe to telemele ka lisusu pe na magazine quoi oh za magazine ba yoka kango partout ceux qui a sali mabe to ko telemela ye alanda les peuples d'abord to ko zala na ye malamu. OK merci beaucoup Ndeko. Merci. Donc, nous continuer toujours dans le cadre amico baladaire, que ça l'évaluation. Il y a Premier ministre Nabiso Babimisi na journée à l'élo lundi, mais c'est Ilunga Ikulamba. Donc, tout le monde bandego, mais tout kangami ping mingi, bandego Nabiso ba en plein boulot, mais après ce temps, hein, les grands superviseurs papi au Congo, au monde ndenge grâce à comme à ça la boulot toujours na bokasi tout mbote papa. Mbote ndego. Comment non? Kombo Kayembe Jean-Jacques. Kayembe Jean-Jacques take mwana mboka Kayembe Jean-Jacques lilobano ko zala ni po bandeko si ba lobby ya trop à propos ya premier ministre na biso abimiseli biso et pas ya président na biso le peuple d'abord président Fati oko baksani maloba à propos ya premier ministre na biso abimisi maloba on azo bakisa ezake bandeko na biso ba bosana te ke FCC na cash toza autorité na biso aza moko président Fati eloko ndé toza boye toko bangel gambia o soki ndenza po mo bolo bima lobake babimisa ndeko neti na parti ya lamuka ndelinga choqué biso yo ba bimi na FCC to ba abimi na majorité vous comprenez hein ndenga na lobaki en plus hein ndenza boye biso nyonso to za banani to za ba congolais na mboka na biso musale ko salima pona mboka vous comprenez parce que biso FCC na cash to za majorité lokola Premier ministre abimi nani na FCC to sepeli na ye makasi azaka côté na biso en plus to pese chance ndenga bimaki boye en plus ça papa mokolo
aza susu na makanisa koyiba ya kozwa bambongo bamakanisa mabe te. En plus tozoloba na ye boye tala ndenge tosala mosala dola eza komata makasi mosala oyo nakosala yango boye bakopesa ata 5000 francs mais soki otali siko dollar ndenge eza likolo 5000 wana ekoyedenga na eloko moko te mais tosenga gouvernement siko ndenge ye boye il faut totala mpe bilongi ya sika na gouvernement totala mpe banani baministre bakobima baza mpe bilongi ya sika makambo oyo la maire mende basala kala baya lisusu na gouvernement ya sika bango kaka baya kosala lisusu mosala na gouvernement ekobima bien te mpo ebima bien il faut gouvernement ezala ya sika ndenge père ilunga bimi baministre pe bazala ya sika pour na ngai. Merci beaucoup mon mboka. Merci. OK, namoni papa, to c'est pas papa bazali lo bakoloba, mbote papa. Mbote, comme on a dit. Namoni mo en plein boulot, coopérant quoi. Namoni za na méchant vraiment koloba na micro mais papa na habité. Si j'ai des choses yebi, oko baksa suni. Ngana baksa boy biloko ndeko lobby pona ngana sepel ngote. Azana lamuka, azana FCC na bino. Azana cash nyonso to zaba na mboka. Vous comprenez? Elungi sika na elungi kala esa na ngona le kamote esa sele motema nde ya muto esa la bolamu pona ko bongisa mboka elunga kala esa le kamote elunga sika pe esa le kamote esa sele za mwana Kongo motema na esa na bolamu esa pe ya bonzambe pona ko bongisa Kongo mais esa na muto ndenge ndeko nanga lubike yo esa na buta na lamuka auta wapi te pona ngana to biloko lubike soki saka na lamuka asa donc to nito se platé te côté lamuka pe asa muto hein côté c'est côté bango no so basa na mboka to saka to bongisa ne muto babo esa sele babo bongisa ne mboka oyo. On a toqué bien, et ça c'est le dollar et c'est la rokita. Ngana to sera biso to sera bien. Dollar c'est la rokita, biloko no c'est la rokita banda ko za ko mata, nyo c'est za ko mata. C'est mon Congo à vivre bien, to sera bien. Mais ma caméra ko le baguette ou ya bokabolo wana pona ngana mona net bokabolo. Pona ngana sepel te biloko ndeko ngana wana lobby. Bona suki wana mona suka ko lo ko lobate. OK, merci papa. Merci. Que tu écoutes sur maman o aza maman mukolo ayebi makambo ngo pe avandi trop na mboka ngo mbote mama mbote papa kombo nani mama kombo na ngo Olenga Pauline mama kombo kitoko mama Olenga Pauline ngai mwana na yo journaliste Gracien Ikoma to lamgi na tongo lelo to mona premier ministre na biso ya Congo a démissionné et puis président Fati rapidement a tsheli biso premier ministre mususu na kombo ya monsieur Ilunga Ikulamba o azapeka moko ya FCC na bité mama etake mama congolaise na mboka Congo lilobane ko zala nini po o monitro Yo oyo bacheli biso soki aya ko bongisela biso nde papa talaka ata yo moko lelo ndenge toza dollar ezaka ya komata sikoyo toko vivre nde nini papa na ngai akitisa biloko biso toza na posa nde biloko ekita toza na biso bien bana na biso batanga classe bien talaka lokola ndako eza ya komata biloko nyonso eza ya komata eza bandako papa na ngai eza ya komata biso toningi nde dollar ekita makambo nyonso ekita na se to vivre bien de posa na biso et bon par rapport ya Chibala Oazaki liboso na mondo ko asalaki musala malamu te mama bosele pelaki na ito bosele pelaki na ite moto lokola nganga na monaki misala ngo Chibala asalaki ya malonga te papa et bon osko osengi na nini na eloko ni ya sika o papa Ilunga ko sela biso pona bino ba mama bo lobi nini na micro ya vérité universelle bon ye papa Ilunga eloko tozo sepela akitisela biso nde dollar ekita voilà biloko nyonso ekita tolia bien tolala bien tomela bien bana batanga classe bien ba minerva la pe ekita talaka biso ba mama tokomi mikolo boy mama so débrouiller boy za likanisa malamu eza likanisa malamu zo débrouiller kaka na pasi papa na ngai po soki na vani na ndako bana wana ba ko vivre ndeni na kutangisa bana nga ndeni kande ngomoni nga na vani na balabala bonde na muke nga na zozwa nde nazo tangisa bana ngai mende tozo senga biloko ekita to vana na biso bien to lia na biso bien de to vivre na biso bien papa na ngai. OK maman na bandi ke maloba no ekomi e ke liboso président biso Fatia ko ka maloba oh merci na maman maman vraiment lobi maloba kitoko donc ezaka likambo ya dollar ekita na kati ya Congo biloko ekita to za la bien ba loyer déjà président lobaki ke 3 mois mais ba tout ba sela ngote mais premier ministre na biso papa Ilunga na bandi ka kotala musala ngo lisusu bien akochela ngo misusu surtout dollar mama ekomi na nona combien dollar ngo dollar eza na 16500 16500 biloko cher dollar likolo dollar eza ka likolo biloko cher pinja papa
biloko talo OK akitisa $, akitisa $. Surtout dollar net euro bête la CT Dieu merci surtout dollar maman merci vraiment pour la disponibilité pesi biso. Merci papa na ngai. OK. Merci na bandi to suksana maman so azali kamboloba. Donc voilà maman déjà lobby tout donc ezabongo bazaba na mboka ba kongomani ndenge zalaka kaka po ba changera histoire te. Ba maman bazali awa ba maman babotaki biso bango ba yebi histoire. Il y a maman le temps où le président Fatia a changé le premier ministre et ça lui fait vraiment plaisir. Quant à moi, grâce à Nikoma, toujours dans le cadre de l'émission Fait Vert. Merci beaucoup na boss na biso maître John 12e dame na katia Switzerland. Merci beaucoup na maman Rosita depuis Mboka Mikili, vraiment maman Rosita, et ça a vraiment plaisir. Pourquoi pas na Bobo Ikoma, pourquoi pas na Pacho Latine, juste des artistes peintres. Merci na ingénieur Jal Kikita, merci na Pichu Ikoma Mystère de l'Ouest, merci na Berdel Kimbuta, les grands superviseurs Papi le Congo, respect toujours Tokende Sou, puis grâce à Ikoma Yobo, ça bonnet rebelle na Vérité Universelle TV. Big up.